so expliquer mon truc Redi abongi ça rabato et vieux baïlo azaro bet album oui album point no so lié ba nous ba ko tuna ba mo na ko Redi za misia muke ba mo na tam fallait l'écrire Redi ngalo to ba mo Redi sala na Congo tam tu fallait na faire ba salité tous à la peine réelle vous monde on expliquer mon truc pépé calé a éviter gazaki pe sur mo ko événement na Congo phénomène. Ok, d'habitude, on se barre dans ce sur Mati Saba, Batuna, Baïkon, Bambo, Balopata, Moussa Gambi, Bana Moutouloka, même Nigeria, Moutouloka, Razate. Bano, no, Subaye, le Loba, Davido, le Bazako, fait Baoué ensemble. Mais sauf que le Loba n'a pas avantage, Tamsou, économie n'a pas Bana 500 milliards. So, parce que le Loba n'a pas tiens, pas moyen, n'a pas langue, n'a pas Cambodge, n'a pas colonie, n'a pas Bango. Ils ont aidé Bango à tirer de l'avant. Mais si on t'a dit Bango, on a que, respecte Kabiso Koleka. On a mis na biso na même na bikolo mususu ba yambara ba on a ba fallait ko le kabiso les biso sur tali internet pour qui dit ça ka ba biso fallait au salon nerf le moment na ba bana pour ça ba lukele ba défaut ka kwa kita vous comprenez ba bana pour ça ka ba benda ba dimbi la ka kwa kita amuna na kaza ile côté on a été fait to comme si ba na c'était to comme ça pour le lot pour ça na makas entre famille pour pas faire école fallait atteindre le seul jour moko 100 000 vies 200 000 vies 500, ça dépend. Faire rigolo à tirer, pour le moment, ils ont 25 et 30 000. Est-ce qu'il y a un sa force, il y a artiste ou bien artiste dans la succès ou encore, quand on a tantôt dans le avant pour Tala, ils ont apprécié, ils ont apprécié, ils ont apprécié, ils ont apprécié, ça, on analyse par rapport à ça. C'est Didier en fait, on peut faire. Comme frère journaliste moi on déconne à mettre avec manzé monnaie de oka qui sala qui événement par rapport au nombre de on explique ma peine que nzembo on est l'écrit nzembo ya de ne se faire ko la autre bisa ko ko tala da ko sala nzembo na ko sala nzembo na zana mutakala ba ba tala ngo bele est-ce que ba se pela na ko sala nzembo sala ko so fininga ka mutakala mini cho boto la qualité ya internet si ko explique nga que bon les gens les apona bien bon tana na bango ka peut-être des pays ba mutu musa ko tala pe pour se moquer na yo mutu atali pa sepeli na nzembo te ma souligner te que na sepeli na ngote yo essentiel vie ba kisana tendresse déjà na sens wana ba ba compenser yo bisa mo sino que bébé nzembo c'est plein on la tcheko mono mutate kele nga ko bon nzembo le kona ba fan na pas ils sont fallait que nous yebisons que non chérie ne moi maloba o présent na maloba belé mais ce qu'il y a bien mutasala ngote et tout ça na nini nzembo na yebisa ke jour wana nzembo ya moto etikalaka ya moto wana to songe mo komi ya yote yo to sala ngote yo to sala ngote est-ce que bon c'est ça ngata mo na amer moi c'est bien yo to sala amer wana L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour fidèles internautes, vous qui nous captez en ce moment, un peu partout à travers le monde, à travers le pays, aimables fidèles internautes, bienvenue sur www.africa Elengi TV, n'est-ce pas? Pour les comptes de votre émission Jardin des Stars, une émission socio-culturelle qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Nous sommes au studio de l'Africa Elengi TV
plus précisément dans la ville province de Kinshasa, n'est-ce pas, où est située la capitale. Aujourd'hui, je vais devoir recevoir notre invité. Avec lui, nous allons quand même parler tout autour de l'actualité musicale qui domine, n'est-ce pas? Et entre-temps, je voudrais dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent, à commencer par Gauthier Mascotte depuis Londres. Donc, je suis avec mon invité, au hasard déjà Namir Nabiso, il s'appelle Gaylor Dordiam. Toujours sur par rapport à au balobi que les musiciens congolais Nabiso, batikala kozo ba disque d'orté, batikala vraiment bandé koko Sabiso à l'époque, Weranson. Il a réalisé pas mal d'albums dans la carrière naïe, Kofi Olomide notamment. Mais il bimi lokola ke bandé koko Sabiso, ke bango bazo ba disque d'or, bango bazo ba nini boye. Mais tout ça l'analyse on peut s'habiller par point de vue. En même temps, tout ça la mise au point Nabiso sur disque d'or. Est-ce que Kofi Olomide a vraiment disque d'or? Fali a disque d'or? Est-ce que Weranson ou encore j'ai fait le Gola a disque d'or? Tout solo lango parce que tu as vraiment des informations sur et au fiable. Donc voilà. Entre-temps, je dis merci vraiment à Mendeko à porter Bisso Mato et Nabango. Je suis avec mon invité à la personne Gaylor Dordiam. Bonjour. Bonjour Mike. Bonne santé. Ouais, super. Ngolo Nzamba Osala. Nzamba Osala. Ouais. Album est comme dans niveau nini? Bah clip déjà, na moi des 3 zembo évidemment. Pour moi ni ba système est changé. Les ça m'a aussi cet album on bateau bimisi. Et comment makambo ya aussi cet album mais on ça moi nzemo moko so ba riana ba sala bongo. Bongo biso siko. To wele la kobimisa mbala mo ebele comment. Donc la clip il y a les bosso déjà eza kalaté bato wa mona monango déjà. OK. Na ligne avant to ko ta entretien na biso na mono guitare za mpanzi. Ce qui va permettre biso tout bandana to fungola no attaque chant. Va te sentir ouais zanzimbo RBK Boketu. Nous te voyons pirate. Nzemba Boketu premier. Non, RBK Boketu. Oh, il y a Chouki à l'ingration musique. Non. On a flatterie. Non, flatterie, il y a télé biso ba musicien. Mon collègue baka geza ba ndikonaye. Je crois que maman il na 20 ans. D'accord. Christelle Kinwani, Miss Paradis en Allemagne. Yoka. RBK déception pesinga coupe puissance nango eleki atani banga ya lance Pierre oyo David abetaki Goliath akufaki nga ndenge nini nabika awayobe kopoyinga nga mpe nazokufa nanga Boketu mama azalaki otyanika ya buna mai mpo mungwa esila nga batianga babi professeur vikesila kwata na paradiso koza mosika nanga nakozala kaka na mawa obaboza te RBK ikonga bacubaki jezi na mopanzi yayo ebongaki yocubanga ta na libeka beboye kocubanga si na kati ya motema oyo elingaka yo ozokisi yango pota monene po epapa yo kinota mawa te RBK Viviane Luamba Norba de Paris. Norba de Paris. Polo, ma chaussure. Apparemment, on a toujours une mélancolie, Gaylor. Mais qu'est-ce qui se fait que tu as toujours un ciment, ou un bateau, ou tu as un sous-suba, tu as une carrière, tu as un orchestre, mais il y a toujours un ciment. Non, on a un ciment. Ici, ou bien, ils ont encore le permis. Dans une mois retard. Non, ils ont étoilé qui c'était. Boto va réel pour la Kabar, ça fait 4 ans. Il y a une demi-finale. Comment on a demi-finale Ligue des Champions, soit à Zora Coupe. Est-ce qu'il va assurer qui c'était? Non, on y a son avis tambola de père. Mais Batumso, on appelle danser à l'élo bord d'une sabanzembo. Ils aussi mbatté. La musique, elle est déjà compliquée. Ta musique, comment elle va vite? Au moins, on a monté 2 millions de vies. Mais bêta raté, je pense que c'est bêta raté. L'élo. Par exemple, il y a Cristiano Ronaldo. Il a 180 millions d'abonnés. Soit il y a Mike a publié 180 millions de personnes dans la bataille. C'est pour ça qu'il y a 180 millions de vies. Au Kofi a salaté ou a salaté. Pour expliquer que il y a l'équipe Kofi. C'est une opportunité. On a une chance de le a combien d'abonnés? Soit publié d'office, sur bataille. Et le but est que
comme on a nombre de vies le bité que bat basepeli na nzembo wana ezaka ta mchoza na mat makasi na sima elo comment bat batali mais tant que nzembo continue on peut batuter mais le to juger musique par rapport à ma vie parce que ba vie na biso nsone ba isa bango ba za la ba vite obo ya bango ba misa mike ba loambo ba ni obo ya bango. Voilà, c'est bien dit là. Donc, alors, projection sur la musique actuellement. On a une grande icône comme Fali, comme Ferrego, la Bawera, Kofi Olomide. Vous avez la musique en musique comment? Ouais, musique comme Zonga, comme Zonga, la top de tout ça. Ben, voir les menaces, biso, ben Nigeria, ben mais le lot est Zongi. Donc, comme Zonga, on attend la même musique en Nigeria, quand on a sauté. Le lot tamboula na kin. Donc, comme Zonga, même na DJ na biso ne ba moi ba complexe zalaki, mais ba comment comprendre. Va comprendre que sur sa musique afrique il y a des congolais to comme zonga vraiment ba ko ça atteint à donc ba DJ ba like bazaki à l'hôtel to lo ba ya te musique on appelle dominaki ba DJ pe ba checker ngo bo bazali na choisir parce que ba client ba na boîte pour ba mela masanga faut ba sepela na musique ko ça la succès na tawana ba ko servir bango mais biso pe de ça l'effort lelo ba musique na biso comme zonga il a déjà partout au monde ba jeune ba bimi innocent lelo ba beta ba gesi mawete c'est bon et puis to bo ça na bité to na capitaine équipe El Mara vina biso li fape a bundeli Congo makasi na bata en suka to ko boya ngote température oyo weranso nazala nango en même temps température ya Kofi Olomide et Julien Piana on peut dire aujourd'hui que bazo garder kaka Matsuana ou bien baisser ça à côté na ba comme na ba 50 papa non normal mais mais âge musique est ambolana même Michael Jackson azaki mukolo tango mona ke Tupac abimaki amenansa ki pe parce que bana âge wana moi na âge innocent on a Hollande innocent pour les kawera et normal tant on il faut expliquer bana musu ba lelo que style monde ya sala ba cité grave na Congo ba so expliquer mon truc redia bomi sara bato que vie ba ilo za ko bet album oui album ko ino so yé ba musu ba ko tuna ba mona ko redia za misia mke ba mona tam su fala le ki redi mais ngano to ima mo redia sala na Congo tam su fali na faire ba salité tous à la peine réelle ozomona on expliquer mon tout pépé calé a éviter ka za ki pe sérieusement que événement na Congo phénomène. Faut comprendre les attentes bakoli ba vina biso bana ba 50 ans lelo les affaires na bango lelo ferré aso abeti bazine to Olympia lelo hérité anga beto Olympia les affaires ya wera oui ngai nazala moko hérité azo visa na vai na selo hérité uti pa 20 ans aye azo expliquer uti mona visa ok poto donc on a ce que hérité comment ozo bata o mema poto ya ba miracle donc ba wera faut bazala ka fier eloko ezaka na bango ngai ko senga kaka kuchaka ba mai na 20 ata mwana sala ki buzo bo comprendre que mwana na nganga na futa ya maternité na futa ki classe na futa ki université na benir ye kaka et on mona ke ba monte kufa nango ba ozo ba grandeur na bango parce que baza ba le vivre na ba vie ya bato wana pour ba vimba il a fallu ba wera et les bato wana tout donc to komona bango ba moindre té pour na yo polémique joue un rôle na kati ya musique bon oya go koma lelo ya ofinga na ata musu ba mama ba papa nde mabe mais polémique yo lingina tanga ba exemple té polémique n'est pas Cristiano na Messi et eda bango lelo pour ba commander ba komi moi Cristiano lui Messi me faisait travailler mais ça le ba Cristiano comme ça nga meilleur parce que na ba travailler concurrence moins loyale mais ba ko finga na tende comme lelo fi o finga tata mutu o finga mama mutu o finga wana de comme mabe réconciliation ya weranson et Julien Piana on peut dire aujourd'hui qu'il y a un homme qui dit ça bango non c'est normal âge ba comment na ngo bana ba koli kala te ba balisa bana ba koli bo bando continuer au son antiwa yaki normal ezaki normal bayo kana na bango bayi ba master yaki moment bayo kana na bango mais ya bango pe ezaki bato ba bunda mais na tikala ko mona te ke bata wengi ba leka ba finga famille tamsu ya vina biso Julien Piana na tikala pe mona te ke bata tamsu ya BCBG ba leki ba fingi famille to bati ya wera ezaki te ba gardaki amitié na bango mais biso ba fanatique na bango ndi to ko potana ko bunda mais bango mo bazaki ko chuba na ba belité voilà tout ça la moi rétrospective moké ceux qui disent que bah ouais ensemble bah Julien Piana et Kofi notamment bah tikala ko mérité na ba disque d'or té ah bah bilo tout bah là qui ça soit trophée Manzanza bah trophée Bibamba bah trophée Osomba à l'époque je me souviens encore l'internet c'est ça qui était on a Congo donc précisément et zaleka que non so ba bimi libanda ba ye ba gangi c'est mais biso to yebi quand même du moins vérité le lo bazo bimisa ba vérité selon bango ke ba weranson ba tikala côté ka plus de 50 000 exemplaires T au biso déjà toujours ba geza faux
oui, Kolobanini. Prenons l'album comme Loi, prenons l'album comme Fait d'amour de Jibin Piana et Kibu Sampipa. Est-ce que Weranson vente Oya Salat à côté 50 000 exemplaires? Vous croyez à ça? Nga zala na studio mo na ba ivoirien moko na Braza. C'est mo ba tumba recteur ba bataba wamba sasu. Fa ina koma neti kubeta musique na Braza. Na moni ba ivoirien ba yeto obeka ba rythmique. Bazo il s'habite to beta musique za loko a loi. Ba ivoirien bazo le ba ke loi ndi mutesali couper décalé. Wa ba ivoirien. OK. Abi musique yo générique a kofi wa loi. Ya ngoni mutesala couper décalé. OK. Si je vois mal mutu loko a kofi ba série wana ezaki ndako nyonso musique ne beta parce que série no biso to bana mike bana bazo bina partout. Quand les aki banda ko ba na ba radio, ezali ko lelo te bluetooth. Il faut cassette et à l'époque vente digitale les acquittés hein. Les acquittés. Il faut moto somba bo sombi oye bo sombi cassette physique, sombi cassette. Oye obeta musique. Ndé ba zote kana 50 000 na habité. Ko fi beta Bercy na 2000. Plus de 22 000, 23 000 personnes. Batu ba ka concert côté la scénique, ils arabatu ya musique yo ba yo ka album. Ayo ki album après ko luka yo ka on a live. Tout à fait. Na on a dit ka wana na petite ville ka lo Paris. Ceux qui d'ailleurs azo remplir 23 000 ça la 23 000 plein na monde entier il n'a pas voté qu'à 50 000 expliquez moi. OK. Donc c'est impossible. Oui, c'est parmi par exemple je évoqué que bateka ou normalement bateka mais peut-être il faut le quoi ba édition ils ont mis ça album na bango. Est-ce qu'ils ont la canaliser on a de la makamana no na bateau ba pesa ba disque d'or parce que disque d'or c'est ba pesa en France ils ont mususu organisme on en France wana et là par rapport à musique était comme en France mais ce que vous avez parce que au cause na wenze ndako eza wenze ba oteka biloko na bandala ngana ina oteka mapapa na ngali banda eteka mebele mais yo ebite ke mapapa na ngi eteka mebele est-ce que tolobaki mapapa na ngi eteka mite pour yo yebite non ils ont peut-être manque d'organisation nga à l'époque na ina 3e ou 4e humanité Kibu Sampipa bimaka na ebaka na kata mbongo na nga Minerval na question ba double cassette ya Kibu Sampipa wana ka kunga kutuna wasirana to ana ba très jeune na l'art tenité mon dimo katila au pays qui buisana za la nango yanga ya original bongo siko mokili mo mande ba wera bazaki na kebeta concert na Zambie au moni bana basi ba komi ba kombone na suki vous comprenez ba kangi bango pena ba suki kombo ya Weranson ayoki la musique ya Weranson wapi kala ba trace wo ezala ki pété internet ezala ki té de faux musique comme aboy pour ba yo kango etango obeta na ba stade ba wapi ba plein ba wera ba kofi na ba stade Afrique déjà ba zo obeta ba plein ba zo que la musique wana wapi et puis ba okene na mamboka wana na ba président de la République ba yambaka ba au expliquant que batana ba zo te ka musique té ozo avancer argument na tanga ba message ba tindela ki biso ba tomboki ba binenge nini qui humilier on a bien en humiliation pour humilier ba artiste na biso ya menene comme ba Kofi hein même aussi Papa Wemba donc ça là ba vente ya ndenge na ndenge to mona ba album différent et message moi ba toi lui disque d'or o Kofi le midi Papa Wemba Weranson Jibin Piana fali bazwa na ba album et ça ba disque d'or ya vente ya ba CD wana eza précision ya ba fanatique o batindela ki biso voilà okolo bani balobi ke disque oyo ba disque d'or o ba Kofi le midi bazwa est-ce que c'est vrai aussi disque d'or o ba Kofi bazwa et ça par rapport à vente ça va CD qui va vente en digital parce qu'à l'époque on était toujours soulevé ah ouais non digital les a quitté oui mais ce qui total va succès bango ba sala en tout cas tolobi ke bazwi ba disque d'or c'est que biso nde to abandoki to biso ba to lo ba monde to abandoki to comprendre to bango bazalaki ou soit to za ben conscient to yeba ki to bango bazalaki papa aux en internet talaka ba ministère français parce que ministère ça rien en France ça rien disque d'or ba presque tout le monde a na ba bana na biso ba ile lo ba daju ba na ba MHD bazwaka kende tina ba beta na double zénith o Weranson na betaki OK na utolanda vina ngemelia à l'époque azaka na wenge ya vina biso mukulu azo expliquer entrée à Wera à Paris jour à betaka je crois salle juif mbala liboso tango ake potona ba faire resika a expliqué que ayo kokuta na producteur oyo azaki ya bango azolenga parce que o Wera sala na Château Rouge wana yi excellent ye alobi na vanda na Paris na mona Rihanna sala ngote na mona Reine Elisabeth sala ngote ba succès ba Wera bazalaki na ngo wana papa musique bazo beta ba soma ngote ndengeni papa nanga lelo George Weah président à l'époque on a étudié à Wera ko yokande ba obwaka ye influence bango bazaki ana oteka 50 minutes comment bateau lelo bazo ba CD wana ba leki bango OK
banda France et à la France. Beta na internet tout tourne so ils en français moko déjà beta Zénith Olympia Bercy na une année de confiance à Laka na 12 mois. Voilà tous sous précision on a lingi to travailler ensemble na ba fan au batina ba message na bango et pourquoi pas yo peut op sa point de vue na babi. Les albums des musiciens congolais ont été certifiés des disques d'or pour la plupart la maison SACEM et non SNEP. On peut dire que SNEP à l'époque ils allaient quitter certifié dans la maison SACEM. C'est ça non? Parce que ça filiale dans SACEM. Voilà. Si c'était donc évident que cette organisation ne les connaissent pas. Ceux qui les lots SNEP ils ont reconnaître parce que ils allaient affilié à l'époque dans la maison SNEP. Voilà. Et babaki si sous mais cela n'enlève rien à la véracité de leur certification car la règle voudrait qu'on obtient un disque d'or après avoir vendu 100 000 exemplaires et ce n'est pas possible que des albums comme TH, Fait de la mort, Solo la bien, Droit chemin, Noblesse, Obligé et Fracata. Noblesse oblige et Fracata soit vendu à plus de 100 000 exemplaires. Rien que le marché de la RDC est très vaste. Ajoutons cela les Congo-Brazzaville, Angola et les restes de l'Afrique où la musique congolaise est très précisée. Donc voilà, votre réaction. Namoni Penda Pesiba détaille bien. Donc voilà, parmi les disques. Oui, on a raison. Les disques, on a été quand même plus de 50 000 disques étaient en tout cas, tu as évité. Tu as évité, c'est vrai, tu as chapeauté en Afrique, partout. Tu as chapeauté à Kosakanate. Les Congolais de partout, ils ont ma musique. Les longs de Bluetooth et Bimi, quand la Bluetooth est agité, quand l'Internet est agité, YouTube est agité. Donc, pour la musique, il faut sombre, soit copier l'eau, cassette ou mais yo mutuza na CD osombi voiture no bien parce que olinga ba copier la musique copier te osomba CD en tout cas bango baza mériter bazala nango peut-être zakaka ndé na lobisio ndé bat ba loba manque tam sur organisation il a canalisé na ba voix oyo lelo disque d'or ils a reconnu. Tout à fait, c'est ça. On peut dire que non ndé ngozolo ba la canalisation et là c'est la canalisation parce que lelo ce n'est payé à l'époque ce n'est payé zalakate bango bazaki oh na moment on a déjà bah ouais en son na ba jimé puis na bazala qui affilié na ba SACEM donc voilà vente en ligne ezala quitté tozui intervention pe ya mutu moko alobin faut pas précision de vente wana bazotanga eza France uniquement koloba que nos artistes n'ont jamais vendu 50 000 exemplaires dans le monde, c'est faux et archi faux. Fali par exemple avec Tokos a teki 42 000 exemplaires en France, mais ce ne veut pas dire que Kateki moins de 500 000 dans le monde. Donc, en fait, là, ça va. Ça va bien. Il faut vraiment une information source et vérifiable. Vous avez la matière. Tu retenir ni trésor d'ordiam. Dialor. Pardon. Gelor d'ordiam. Comme nous sommes congolais, si on a une couture, on a un problème. Soit tant que démarrage. Les problèmes les toti ndikaka epela pour kende de l'avant nga ifona sekande yo ozala wana to linko benda batuna biso bakita so ta internet au monde même oira so seli kamba bafinga kaka o tchali kamba jibe bafinga kaka to na souci ya kokitisa bilo kona biso o ke babikolo mususu ba na souci ya ko matisa batuna ba icon na bango bamboka lokwa ta musu ba Gambi bana mutu lokwa oira te Gambi baza même Nigeria mutu lokwa oira te bana no so ba lelo ba Davido baza ko rêver ba oira ensemble mais sauf que lelo bana ba avantage ta musu économie na bango bana 500 milliards so ba zui eloko na bango ba tie ba moyen na ba langue na makambo belé na ba colonie na bango ils ont aidé bango ba qui de l'avant mais so teli bango bo mona ke ba respecta ka biso koleka on a mis na biso même na bikolo mususu ba yambara bango na ba fallait koleka biso mais biso so tali l'internet to kitisa ka ba na biso fallait au salonnaire lelo mo mona ba bana posa ba lukele ba défaut ka kwa kita. Vous comprenez? Bana posa ka ba benda ba dimbela ka kwa kita amuna na kaza ilo côté bona ite so ito komisi batna biso te to komisa banani. Non, tout pour moi, on peut avoir cette implication, c'est comme si bah, un disque d'or ou ils ont certifié dans SNEP, peut-être aussi. Hein. Mais ce SNEP est agité sérieux. Comment voulez-vous Yango Bandi Lelo reconnaître la valeur? Prenons le cas des Fabregas, hein, donc 2 doubles disques d'or, je crois. Voilà, prenons le cas des Fabregas, par exemple. Sincèrement, il y a
donc abeti pe asali ba succès pe à niveau na ye ya ndenge na ye c'est bon wana ngana ko juger te mais ngana zo lo baneti ya ba wera o ezaki ba succès moko phénoménal ya ba wera ba succès normal te na ba jibe na ba kofi ba zo sala yaki ba succès moko phénoménal tozaki na Kinshasa ba ko dominer tout ba dominer balle ba dominer politique ba dominer nyonso donc ba ça capable de roteka au-delà même de 100 000 même au-delà oui on a château rouge me ndela epsi biyo ko tambola ka boyete papa dajua ke château rouge on sala makambo wera ba zo sala anata eza réalité ba na avantage nini ba net ba jeune ba vouloir na ba France ta ba ni ba Gims omoni mwana moka uta ko beta musique na décembre ambeya so dagi na France obi a oteka combien parce que kanga ki pena Congo na décembre mais kuna ba na ba moyen makambo iso organisé tango bemise eloko no ba canaliser ngo ba lande ni nyonso oko image da saliboy mais tango suka na Paris nze mo image de wana ebeta ko le kambeya tende ebeta ki na kini mais ambeya za ka bongo OK on comprend tout jeune moi sur la TikTok mikolo photo reconnaître bien affilé nze moni ebeta stale na internet am soza na ba vite mais na kinde to ano boy actuellement na ebite nze mbwele ki ayizati na succès lelo mais là attaque combien ils ont mal canalisé to reconnaître ka sali succès te no to zanga de ba organisateur to zanga makambo belé to zanga ba moyen je crois bien vient na biso el fali nzamba sungie batine là OK déjà moi bien il faut de batte belé ba bendana tozana biso banzela mais tout tika mambo kitsa ba musicien na biso tozala reconnaissant so ezana likabo nzamba pesa biso à part ba wolo ba diama ba nini ba eza musique na biso za likolo voilà tozala ko ba américain bundana pour intérêt américain surtout comme na politique ba américain ko matisa batu na biso tozala likolo na okakola auto kita na olingo za la journée sur l'équipe ba journaliste en Afrique ezala lokumu na biso ba congolais mais si on a poso kita pona cha nigérien mo wepo e ko swanga te ya umu tozomi boma ya umu batu ba kita ba okakola ba wera ba normal te na ba JB na bamboke belé bazate bamboke belé bananzamba kela mokiliti lelo tam soko ke na Brésil bo Michel ko akofio lo mide azate mais toza na to mone lo kwa za normal normal te asa normal te papa. Voilà, asa normalité. Merci beaucoup à Gelor Dordiam, l'artiste complet, en même temps parolier, Toyambie Lelo, succès plateau de l'Afrique et l'NTV. Et bien que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cet entretien. N'a pas ça mon exemple, il dit papa Michael Jackson à l'époque. À Outa États-Unis ko luka wera awa. Ouais. Ils ont mon normal. Parce que mon état phénomène. Mais surtout moi Nigérien mo le lona mu. Ce ko wera canaliser makam. Tam susu ko ka te ko mana Jackson. Tout à fait. Mais tam susu vie pe azo mo na ka tanzana no asele opportunité te. Ce que tout le monde a qui mu normal. Ba congolais tout changer tout comme ko matisa bat na biso. So kutana muninga congolais mutu ke kufi chaika po epela amemo kutubo kende. Ke bo kende bino mbale makoloti ka mutu kane kufa do tous se soutenir tout mata et on sala bien tout reconnaître ba valeur na biso moko to bando ko tia bango d'aller vivre ba vima. So to ka kola bango to réduire bango to bo maloko mamboka. Voilà, Gelor, ça là sur moi différence on a parallélisme ni oyo salon. Na vente lelo ba vente en ligne na ba plateforme de téléchargement tout le monde ba iTunes et ba YouTube et ça wana succès lelo et comme na ba anglais belé oui minze bono o tiango na YouTube par exemple et tekami na iTunes tekami bien na YouTube batali bat balobi comme na succès pour lelo polémique et ça na makas entre Fally Ipupa et Ferregola Fally atinzembo ça les jours moko 100 000 vues 200 000 vues 500, ça dépend. Ferregola, au moment ils ont 25-30 000. Est-ce qu'il y a un sa force, il y a artiste ou bien artiste dans la succès ou encore quand on a tantôt dans le moko awake kotala eza ko apprécier tes appels ko lingate eza pe succès na éviter on sala ni analyse par rapport à ça. Série Didi Arafat Kofiawa confrère journaliste mo de Konope a mettre avec banze monnaie to ka ki sala ki événement par rapport au nombre de vies. On explique nga bena kenze mo na l'équilibre nzembo ya vena so faire gola ocho bimisa. On en a besoin comparable. Ko tala da ko sala nzembo na ko sala nzembo na zana mutakala ba tala ngo belese ke ba se pela no. Na ko sala nzembo sali obi so filming ka mutakala minicho au bout de l'actualité ya internet. Si ko explique nga ke bon ndeza na ezapuna bien. Ba tala na bango ka peut-être pe ba mutu musa ko tala pe pour se moquer na yo. Mutu tali pas se pele na nzembo te. Ma souligner te ke na se pele na ngote. Yo essentiel vie ba kisami. Vous comprenez?
yo ndo wana chance no vie bakisa me ko isanga te kenze mwana esimbi na mona sotali nombre net ba nombre ya ba faneti au fallait za na bango eza normal manze moni sala ba vie wana eza en tout cas ta yembi mabe ata lobi bikedi nombre de vie na e wana a maintenir en cap wana a maintenir eza normal vie na biso pe tam susu ferré il faut bunda pe kaka komana po bana bango biso senga ya bunda mais faut ba ki sa bunda ko bunda papa so toi no toi ba joueur il y avait équipe mbali différent ceux qui semaine année na champion saison na championnat était 10 bi il faut bunda komana 12 bi et le but ko za foutre mais za ki da conquérant nanga effort ba sala ngo chaque jour ba prendre chaque jour de nzambe a to ko la makambuzo ba kisama to la muka mais fort de sala na 4 passer ngo sala lelo te malgré ta monsieur lelo standing ta la bureau ngamo na mon appartement zo louer kala to zo luka no place mais ozo continue ko bakisa be fort ko sona bike Mike bakisa be fort lobi immeuble mo bimbe ko mayo est-ce que na pas kolio problème de ça na ngwana so le billet que mon tutela ba zo ki ça fait rete mais bref ya ngona peut-être ça sala be fort mo soute OK mais ngala ko ngai na ko juger pona bongote parce que ba tebele ba sala ba vie wana tozano na kini ba beta ka concert te soit beta concert ba royate bo yebisanga ba fana ba tala ba vie yango bazaka wapi OK chai na faire ba beta na Congo ale ka faire total ba fana ngo baza wapi bande kono mususu ya basi basala ki ba journaliste ba tie banzembo ngai boy expliquant qu'il allait faire donc des gens bango ba l'équipe va faire OK. Voilà, merci. C'est bien dit. Alors, conquérant, il a fallu les arènes. Et ça, non, actuellement. Dans la musique, Nabizo, oui. Nandé, tu dois comparer Kalaton en réalité. Nabi, actuellement. Tu es là dans la flambeau à la musique à Congo, tu es monté. Non, c'est conquérant. Conquérant, conquérant, les amouteurs, ça, la loco, là, Azate. Après, Fali, Mutazate. Conquérir ça moto à prêter, conquérir ça moto boza ndenge boza à peu près. On va comparer une année. Le bas suivant, sur le bien après commis suivant. À peu près de mon lobby suivant na yo lobby. Ce suivant der mais mutazate papa. Azate mais mutazate. Oh. Papa abeti banzemba français wana tokos. To ya te poto ça la promotion ba. Na ki le bela na album nanga. Mais le quoi to ça analyse pour na musique. Il y a pas de problème. Na tu bet album ya français. To vani no tokos. Papa va succès toi ça tous à la reconnaissance. Tous à la bande quitter ça dans le côté. Mais tout ça a été lobby après Fali c'est qui? Après nanini na musique qui était bon tout sur le maman. Oh mais ça dépend de n'abatant. Minute on ça succès na kini ana. Ils a bien affilé. Sincèrement. Minute yo nzemba bien affilé de l'équipe nzemba tout. Ce que yo expliquer après par rapport à ni. Parce que minute yo nzemba ngoza nini? Na lingi ya zaba kunanga. Nana yango ndé ça succès. Ce que yo expliquer ngani. Na ba moto na ba voiture na ba bar. So bien affilé tu faire wap. Faire pas kutanga batu, faire m'dé kuta ba un problème te na bi soko tu bien affilé. Après fallu tu bien affilé. Après fallu te minute yo na même fallu ba nzembo to ko bimisa. Nzembo ali kola bien affilé zata. Et ça clair et net. So to reconnaître boété, to ko décourager batu. Congo ezaki ba wera ba jibe comme un peu a fallu. Lobi fabrication pas ko zala zala wa fort. Lobi si je comprends, na minute sur les prix, c'est bien affilé. Oh mais ceux qui lelo les prix. Mais oui, il parade à Congo lelo et a bien affilé. Quand on a ma internet était parce que machine internet n'a déjà longue déjà. À longue déjà, ça 4e 3e je crois, à longue déjà. Bien affilé déjà longue. Na habité dans l'équipe ça manzembo et l'équipe. Premier dans le pays. Premier innocent. Ah, bon Innocent BP. Lobi jour on a ke to keta la site mo faut tourner na babumbu kuna na kati. Mais to koti bato bazobi na nzembo wana. Nzembo innocent. To moni vraiment na papa oh, ngana tana bi comme sérieux. Bon yebisanga mona bato lelo awobeta bongo. Lokolo za modoga barambwa oyemba bongo to le baka yo leki. Donc pour un succès oyo ezuna récolté na nzembo ya bien affilé ya mwana ils ont dominé l'album ya Fali. Et dominer l'album a Fali, l'album a Fali pe sali tanango. Bien affilé pas hier Nicolas d'autres papa. So nazonga kana ba les pas comprendre hein. So obeti na Juventus. Yo Chebi Cristiano Chete ba lo ba Juventus c'est poli Mike a Chebi a gagné. Pour la match wana oza Nicolo. Et ça normal ba peut se mettre faire meilleur joueur ya match. Et le Capoli oyo a salité. Et ça ya jour wana. So obeti championnat moko yo aussi trophée ba lo ba Mike Kabini mais a vu championnat oyo a bien meilleur joueur ya championnat oyo mais Messi pas ça. Et Capoli était mais la championnat on a y a l'équité la saison wana. Et ça normal. La musique en Zambie ça va Mathieu Samuel, frère Patrice. Et ko longa bango
basir na biso ba yokozwa Marie Misambu Laure Monga bimi et donc changer et ko koma ba Mai Kalamba le lobé komi et comment tant Mai ka sa succès Moïse a ça raté mais le Moïse a comme un phénomène et le wepé et comment bouger muke Michel Bakenda ba bimi mutu na télé expliquant que Michel Aleki Aleki Denis Mode te mais attends il pas ça la succès et là on te reconnaît dans la musique qui ngwana ya normal fallait ko beta pe 52 mon ça le succès moment moko pe boye balembi yango po bayoki yango trop eza normal moto musu pas bimi on ça la succès na tawana relève ezala na makambo nyonso yesu kutu mwana nzambe moko ko faka tiki ba musu ba petelope o mona yesu elilingi na yebi kiseke bembete mais na tango Pierre elilingi ebikisi ebembe est-ce que Pierre aleki Jésus li kamona li kamoza na tana moto ba reconnaître valeur à moto juste na tana ye maintenant oboya te que ba succès mususu et aux attend sous continuité. Mais peut-être manque il y a continuité ça la quitter. Persévérance ça la quitter. Mais niti ba jeune ba betale innocent soit continuer bongo. Alors Adam mission pour l'amour. Voilà. Mais tu peux comparer ba monde été parce que pourquoi comme comparer carrière na yo na carrière à Fali. Il faut na carrière au sala makambo koleka o Fali à Sali. Toria pe la mambo. Pourquoi comparer carrière non affaire. Toria pe la bras de faire aux entre innocents na Fali pour pas mais j'aimerais bien savoir température nini aux yo qui vraiment dans l'album il y a Fabregas parce que certains disent que les albums ils ont na banzembo belé mais apparemment ils ont décollé. Tu peux réagir par rapport à ça? Quelqu'un dit mon qui a bossé bien, mais son gars a le pour na master, dans mon deuxième mois demi. Il est pas comment il danser. C'est là clair à doser nini. Travail ils en ont OK. Travail ils en ont OK. Fabregas qui chasse comment il banzembo ils en a 4 on a bien, ils obi travail za muke. Oyo mutaza la succès na banzembo koleka batunyo so. Ça par ça. Na tunyo na. Ça na solo mo. Nzemba bina féliciter succès parce que travail za imakasi. Mais ça peut bien. Aïe na style persika, na ba thème ya sika. Faut qu'on reconnaître. Abeti histoire né malgré, ils ont ba poésie net ba biso tout ça là. Ils ont ba poésie, ils ont ba profondeur le quoi biso té, mais ça bien. Et ça bien. Et ça bien histoire né ba moni aïe na musique né pe aïe. Mais c'est pays nango. Donc tu demandes à Fabregas de faire quoi? À continuer à bosser kaka et puis chance sourire pour tout le monde. N'expliquons que ba Real na ba Barça pe ba polaka. Il dit que ba équipe amitié. Mais pas pour la rapper. So ba poli va reconnaître tant sous défense ou taki na défense. Prochain match to bon saka défense. Ata la ka bien. A au mona ke moi bébé ezala a au mona. Et si là bon sana e Adam mission na mboka. Fabro après va monter place à tout album selon yo 18. Par rapport à Ndame sana ko 18 ans. Par rapport à Ndame sana ko 18 ans. So pesa 100 kg comme 70 kg fond di mako kondite. Tel exemple fait ça. Mais bien sûr, quand nous au chaka te mekete na kondite. Place ça même autambola qui na oyeba. Ana moi baisse par rapport à Ndazalaka. OK, bon, c'est par rapport aux avis, hein. Donc il faut comprendre que les artistes les réalité ou les alliés balinga quand même ba pesa bango quand même moi ba compte rendu na mambo tozo kutana na terrain. Donc voilà. So ça me sala bien, tu regardes toujours tu me sala bien et puis ce peut dire que quand il bien décollé, tu regardes tu va décoller. Tu as été pour te flatter rabatu. Tu es flatter bien quand même ça album au yonga na 8 ans au Congo. Il y a des chansons ils en a 4 mois. Banzembo ça bien ou soit à continuer na promo. Voilà. Musupe zalaka aussi nzembo aussi blaki yango te kangi. O ko beta musupe umelaka. Abimisa ka amour na kin bat bazo c'est que simbité yazaki pressé. Après 8 mois, une année, banzembo on peut beta na. Oui, c'est ça. Donc tout peut se faire encore temps à continuer na promo. Mais par rapport à la chanson exemplaire mais ça n'a ko bimisa. Au monde d'abisa ba mon pépé banini ou abimisi eza na moi c'est. OK, merci beaucoup Guélor. Tout comme la société na lingana ko tsama mambo ya innocent mais na moni zo biso temps vraiment nous sommes étalonnés par le temps. To ya maman la carrière na yo ozo préparer biso nini. Ba twazela nini Guélor. Yo mon pesi nzembo mais ezo rata non. Ezo rata na bimisaka lisute. Kasi ko simbatin? Ah, ba twalobi ko changer ba faire te. Bon na viva ko ezaka musique. Non, po ezala ki no soko tenter simbité yo. Ça la ta cop. Te mais on a tentaka liboso à lire déjà ezala ki bien. À lire ezala ki bien yo bi ma canalisation. Ah yo on
aussi bisa na makambo. Mais effectivement, tant on a le bagon na ba si okoka o maîtriser té. Moi si aza na le côté. Moi si aza bon, le côté moi si la pena mo panzi pona biso. Mais to zoaki pona balaki té. Chance na bala moko hein. Ozwa basi na ndenge succès na mutu na balaki non té. To zoaki ka niveau ya boya obeba na producteur likolo ya succès na yo. Donc voilà. Producteur azaka na bien. Na oko sa oté ba conseil musu to yoka kité. C'est normal. On a hyper pour nanga. Ils arrivent normal. On a un succès. Na beta nanga musique na côté na producteur. Va tuer ma cambou c'est bon et que nango. Mais le but est que et si na beta rendre souté. Na toi ko kabona na na ça la carrière nanga mon comme producteur. Il y a le bon mot et bimao. Il va devoir comprendre des cas de travail. Non c'est pas naturel. Que diamant et comme Ralibanga caillou simpleté. Mais en réalité lui en quel lion. Son diamant de nan. Ah, diamant de nan. Ba on comprend autant album et puis ça biso diamant de yo. O mettant album et ba comprendre. Le slogan est micro te béton fachi. Ah, c'est-à-dire que na minicho da béton bina fila kangi béton koto et comment ni béton fachi. Siko béton fachi so za oh. Na époque wana bina fila za yité, photo lo bango clairement ba te belé ba maraté. Ils ont opportunité na yo. Le béton na béton ou les kawa. Bazelaka au bon moment yoka ngana une expérience à makambo nazota mo na vie na ngalifa tant droit chemin zo salama ils en ont ka bongo ils aka ba pesa ka expérience que les gamins na chante na ngana expliquer le loko comment fallait la ferite les biso de kola musique amanda chante la zone ba Ibrahim wana ka ba temps wana vie na ngai tant zo ba Ibrahim après c'est ko na nzembo tout ça là ba 10 ans wazaka le quoi meilleur chanteur à Congo mais le loko expliquer mon douter que so expliquer ba na musuki manda boina fali ba mono fou o expliquer que ba faire ba bima pour il faut ba manda ba mon en fou ezaka attend ngai lo kona ezaka ke soki lo ke bimi na nte ko lo bate ke simbité muto amekite ba e ba te soki simbi soki bimi nde ba ba comprendre que simba kite vie ezaka risque muta ko sote ba nyonso ba mekaka na bato ba saka succès ba mekaka kaka yango ko maman moko ba chezo simba te et simba pe lisouté mais ezaka yeska changer muto succès vena nganto vena biso nso na do sala na kibwisa yango do sala lelo est-ce que changer vina biso mo pao ba succès za osala o mona pena beti 17 nzembo bo changer yango lo kwa ba série lelo bo ki lobi wana kuna tam su lelo pe moi ikiti mais lobi te ka longwe kofi déjà sala ki makamuna ye album oyo comme na mweza mystique tous on lelo comme susu avant to chiter le temps on me l'appelle moi soya Viviane Luamba na Hollande nord de Paris nakosenga nzamba ngalisali wapongi oliweyo nanu tesika ngano toza ngana yo tozuata tolia muma bolingo ya ngana yo elengi antima elengi Viviane Luamba Vivinanga kitoko ondiro zali fleur ezalaka na po de fleur likolo ya mesa na salon ya nzambe ayambelaka baangelu na réunion on a la paradis Taylor la mechola yakanga beauté bakota ba Canada kuna ata sava ya banzinzi akoyeba te kosala mie secret po ezali nature na yete kasi kizengi ate ya banzoi ndakoyeba kosala mie secret po ezali nature na ye nga mpe nature nanga ezalaki kolinga yo kobeta yo bolingo yango moteme tondimeke na bolingo na ye kopesa yo tailo la michola Maria soki ya kotaki Jésus ezalaki te kolekaki kitoko ezalaki po ezalaki mosantu na beto naza kitoko te kanisa nazalaka mosantu no yalo koboyanga te tailo na mosantu no yalo koboyanga te na mechola Daniel Koutoubé na kati ya libula balio balio babangaki nzambe baliaki Daniel te na mawa ikolo inadamwe susi ezabanga nzambe te ezolianga Taylor la mechola banzembo ali papa on acclame Taylor la mechola na Canada faut mon mwasi ndenga za ok oh non tika on a appelé ça chicon
Ouais, j'ai ça bien, c'est bon. Tout le monde pour l'art, relation makamboise belé. Là tu vas disparaître dans le côté outité. T'es pas besoin de pour l'art. Tout le monde pour l'art. Et ça va comprendre que nous il faut que ta carburant, il faut lier au mail. C'est ça. Merci beaucoup. Au permettre de la côte stagiaire on a vu sur moi si on s'est présenté. On a juste à nous question mon quoi. Bonjour Gaylor. Bonjour maman. Je me présente, moi c'est Luciana, Moukoussi Delix. Nenga kana na question moko. Pour ani soki botekeli ba leader banzembo. Bazu banzembo wana ba yebeli basina bango. Ba yebisa basina bango te que bino botekeli ba banzembo wana. Parce que merci beaucoup. On a juste la question. Réponse. Oui. Parce que moi je suis non. Comment tu as linga moi si? Ngaso na linga moi si, na mutu normal na linga moi si. Ngana loba, mutu normal loba ni wa pembe kitoko na lingi yo. Ngana na ndenge na koloba. Na koloba ta mfuna isu na bi bana nzamba kele balé, na no balé zonga simate. Mais le zo nka pota la beauté na yo. Il y a différent. O yipsa wa maloba, mais ta musu mobalo ya linga ba loba bongo te mo linga epé. Siko ba complexer eza banini, eza bato ozwa kinze mo mutu embeli moi sinon pas ebi kezanze mona oté parce que yebi ke mobile nanga écoute ça n'a raté. Na pas relé parce que ça raté. Na bon sa question s'il vous plaît, toi qui est bien vraiment. Na intenté na ba samo pile la question concerne biso bientôt là bo mona en Afrique TV. So ki bino ba parler bo tekeli ba musicien ba nzembo o ba kinda ko yembela ngo ba o ba kinda yembela ngo basi na bango. Et que l'air vous dévoiler que nzembo wana faire yemba gelom tapesaki nzembo wana fala yembaka parole tel tapesaki nzembo wana ko fe yembaki mututel apesaki basi na bango so ba yoki ke bino ba topesi bango nzembo wana ba sepela raté ou comment? Moi si a sepela té taïbi que mobile naza parole té ba master nanga tant to kola ko to bana mamu banda ba classe ezaki tant on linga momi so na traquer mon zele nanga na obetela ba onde tu solo la ki mona musu kyanga na koma kyanga na ipsi o mais oko koma si jino na moi sino za ngata ta busunga tukutana ni na nzele bali zomona toto ki mai na ise na zako comme noko bololo na mele ba kisi ezaki so la meli mai na zo ka mai bololo mais moi yo tokelinga na kuma ko sukali siko yo okutana neta musutu bokutana ki boke so mapa siko so yo lo mama kamunga na lobaki ezana ana porte donc ba kosaka ki parole te za nzambe mutakela mutu bongo apie ba grâce différent akopi omi su kitoko apesi mutu musu maboko bien apesi mutu musu mulai apesi mutu musu lolemo bien akaboli siko mutu akela mi parole honnête ba Salomon azaki so lobika bo mwasi ko isami okoko sate tango yo nzembo oyembeli mwasi no oyoka ke maloba na lobela ki ngota parce que amour ba iva ngo tous les jours nde parole à dragaka non na ndenga musique okoko sapé chéri na sala lonzemo bien sûr si lo sepela babisa te ya kondi mane kwa sepeliso aoyeba koma bon akoyeba profondeur à makambo zoloba aoyeba to dévoiler la communauté parler moi azaki victime na émission na sala inayi lokela ke ba problème bona de gauche à droite parce que le baï non nzembo tel nzembo nanga nzembo tel nzembo nanga ça crée des problèmes na minute sur parler wana en tout cas bakonzi ya groupe oyo na minute oyo bras de fer entre parler na bino na sengi bolimbi si passe ngam na yambaki bozong c'est un mouvement et que ça la très très bien. D'ailleurs émission on a sala ginaye bat ba signaler qu'on va bloquer en je dois me dire bat ba signaler en haut ba bloquer vidéo on a YouTube les a suscité. Na comprendre que non il dérange qui parce que soit linga na vérité te parole te que lo nzembo linga lo bate parole pesi nzembo na ye o linga lo bate voilà ou alors non et le bata tendresse et ça dans sens wana ba complexer et puis ça moi sinon que bébé nzembo c'est plein on la tcheko mono mutatekela nga ko bon nzembo le pona ba fan par exemple fallait que nous yebisons que non chérie moi maloba oyo pesa na maloba belé mais ce qui a bien mutasala moté et tungisana nini nzembo na yebise que jour wana nzembo ya mutu et tikala ka ya mutu wana to sombia mo komi ya yote yo mutasala moté yo mutasala moté est-ce que bon c'est ça ngata na moni na amer moi c'est bien yo mutasala amer wana c'est différent de non ils ont des mots que sommet le mois voiture au fait que na sali yango na sombi kana mbongo nanga bébé na sombi lonzembo et ça ka eloko mutu musasala et comme ayote
ya blouse nino le tricot là ti Louis Vuitton yo mto sala ngota so kabeli mwasi obise ko sombela ki au sepela te il faut ko saka ki ngam na tongi yango na koma couturier ayebi ke mai ka tonga bilamba te ayebi ke mobela sala ranze moté mazo chanteur ah bébé nzembo bien écoute ko encourager jeune ngo nga musicien moi zala na nyongo na nga zo futa te na ye jour ke mekili a ke poto comment bon cappuccino les bogards faina zo mbongo mo wepane jour ngo ba voyager na ye mobula ate na ye apisinga na otindelo mbongo mercredi na ye na PC mbote na PC mbote be place hasard bango ba frère mercredi pe na ye atindi mbongo te na kutana mwasi na ye mwasi na bi banze moni zaki bien sincèrement akota kabelinga ba casquette azwi mbongo akabelinga isinga ko yebise te ke na pio mbongo pota musa mona ngo lokwa na compte nyongo do yeba sepela ki na manzembo wana et markanga esala nga bien Audrey place hasard Audrey na PC mbote je crois place hasard au mona biso et ça l'a bien ce qui a joué dans mon bon soit joué quand même moi est-ce que moi c'est battu que ça c'est mon bal n'était ils en ont normal comme tout ça na ote ko sa conscience na ote ato ko si moi sinon moi ça yebiti ai pinde ngolo baka et kupunga na kate omoni mutu amaela même mukanda so na komi mukanda na zi na imiter signature non na tina tindi mutu amesana kotanga mukanda na comprendre que c'est comme il a alors que bunga na kate pour expliquer moi si vous tel m'tapé ça dit pas comment encourager mutuana lobi pe na fi ba ko kutana na mutuana sungi mutuana nzembo sala ba yembela nga mutu sala ka papa merci et ça est le côté on dit malisumu na miso nzambe ko sana nzambe parce que batuana ba minyo ko la pambo ko sa conscience na otenze mona oya ba fana na yebi so keza na so eza yemo ko mele moi na to ba soit polémique so eza yemo ko mele moi na ye ndenge mais ya exemple na pesi pour na ba mbesu ils en ont normal et puis nzembo ko faire le mido yembela moi sine alia donc ko fi pa ebisa soki yete mutakoma ke on carrément il faut ça moi si keno na soma nzembo kitoko boya solo ba bébé nga naza pe parole mais naza sona tanto ebit na kuta na nzembo mona sepe na malobango c'est bien na lobela moi sinanga ozika rochete tango to loba ko to pesa exemple et loba na mo Mike soki nini sali boye sala ka boyete est-ce que nga na boya ko c'est l'exemple ana pour pesi ya moto bon moi sinon aussi le cas pourquoi essentiel nzembo simbi eza bien aokanisa mongongo no yembi etungisaka nango ne lokote aibi koza parole te eza normal bazwa ka ba parole no emo lokwa mo ba entraîneur ka toza Messi moko za ben entraîneur na yo toza Cristiano ko za entraîneur et qui sauter ils ont fortifié ka ils ont sala ke musala no mata mambo ka soni par contre mais ozo ka soni oko sa conscience noté oko sa conscience na noté merci beaucoup Gelor Christelle Kinwani donc Christelle Blanchot la terre électrique Christelle Blanchot nzoto pete lokwa liki bato Melissa ici Melissa ici wana ba sera na ngapena donc quand il explique ko bango ba yambanga bango ba sela nga promo sana bwaka bango ni bango ba te intérêt dépend nga na bwaka bango na album na nga libozo te ba sela nga ba vidéo na ba boîte de nuit partout donc Malolo la congolaise Malolo yekuta do be ngati na téléphone si vous voulez tinga ba Malolo wana ba femme pena musique ce qu'on appelle la musique abenga nga na téléphone mais album e bimaka ba comprendre voilà c'est parti ezaseyo moto na koki olinga boye ezaseyo moto na koki olango na mu Christelle Kinwani mon bébé etangamaki kaka Marie asala mama Jésus soki nzambe alobaki epona la femme la plus belle au monde abota Jésus nalingaki apona Christelle Kinwani oyo ndeleki basi nyonso Kinwani bana nzambe akela mokili mayebale ezongaka nsima te kasi lelo endimi ezonga nsima kaka bwetala kitoko na yo ezolekela bato nyonso na mboka bazoloba ozala plus belle koleka ta mami wata na Angelu ezaseyo moto nakoki olangwa na love ezaseyo moto nakoki olinga boye namour Christelle Kinwani mon bébé na beta mo nzembo atina nga jansi mayasi muke rapidement jansi mayasi joma tamasekini nzambe ndengo ezaki do magazine na samson emayele pa ya salomo
eske palongo pesanga to badéception na bolingo yango bakoma koboyanga pambapamba na lamour bolingo mwasili lokola babwakaki yo munduki yango yaki kolinganga nga nalinga yo olingi no bolingo te bebo yokoyinga mawa atsanseno ekomisinga lokola mpuku ya koka oyo nyawazo ya kwaboma ye ukwezali makolo ya kokimania nyawa komi mpuku liwa somo ya nsima ya sokominga liwa ya pasi bolinga nakufi nanga matanga babenga tamwe Patrice aya koyemela yo nzembo ya liebe mama liebe o dansi mayasi mama. Donc, bravo. Merci Gaylor Dorniam. Mot de la fin pour aujourd'hui. Déjà, quand tu là, studio déjà comme na souka. Moi, 2-3 ans, tikali. Bateau bazan a besoin. Tant que tu as dédicace, beaucoup de gata mic. Il y a le baron baba producteur de musique nanga. Le baron va tcha anga poa. Mais on peut ça bien. Mais on peut ça bien. So bengata mic au zwanga au mona nunga soit bengana. Plus de 143, 81, 96, 72, 393. Moi, denze momo etikali wana, on a posé nzembo ozwanao, bataba dédicace. Donc, na pesika mbote na Joma Tamasikini, Jansi Mazi Forza Italia, RB Kabokechu, Giscard Kadima, na Lyon, Nord de Paris, Viviane Luamba, Christelle Kinouani, Miss Lola, grande dame d'Allemagne, donc Michel Diams, Taina Bomei, la plus belle de Paris, Taylor Lametiola, Flore Banguila, honorable José Makelele, Yamer Fatou, Libala Bosembo, c'est ça. Sissi Grave à Paris, donc Francis Kapajika, Nasi non succédé dans Zemonayo, Yazanaki, Zemonezo Bima Pasteur Thomas, Batbayo Kaba idéologie avant Zemboasika. Boyoki na bino album, boyoki na bango musique, et un système a fait. On a papier à mon tour de l'autre côté. Il y a qui moi soso, bah tu que moi quiz côté monsieur bagisi mon bis à Otumba, côté mon soso donc mongolo, boyo kapena diversité ba ninga ba sali biso beto zo ba saka implice. To ya ko le comme tout mais to ya ko le saka biso be kan zamba ke la biso, to ça la même salamu. Ba soutien kaka ta biso to ba wengemente. To ba to bi ma biso moko donc. To singa ka ba soutien na ba tinyo soko. Merci Gaylor Dorniam. Besoin pour ça soutien. Je pense bien que le numéro est bel et bien donné par l'artiste. Contactez-lui. Vous en avez pour ça un Zembo, vous en avez pour ça une dédicace. C'est Liban de Lopaka. Il est là. Après, c'est déjà numéro naïf. J'ai dit Tété, Tanya Badiama, Gladys Capella, Trésor Boson en Suisse, Colo Versas, Jibol Mbala au Canada, Michel Lenoir, Fabien de Bilto, Princesse Moutiribara, Francis Tuyomulu Bacher, Kachopa et Laël. Bénédicte Moussiana, la plus belle canadienne. Donc, la personne qui mon master Fabien de Bilto, acteur principal, la clip spécial à toi. Il va la libérer Kalaté. Ah, je ne sais pas là. Kalaté. Donc, Fabien. Mais n'habite ni ah Fabien. Mais n'habite. Au Capé dans Zembo, Kalaté, Fabien de Bilto, na meilleure place Boza. Donc, Mambote quoi. Naomi Sanduku, grâce à Munganga. Kerla, médaille d'or à Paris, Hippopète. C'est pas ainsi que nous sommes arrivés à la fin. Mais la ligne Betelo, où est Salayo, Napoto, sont les salauds pour mon apporter ça va bien. Je dis merci à toute la grande équipe technique de l'Afrique TV. Merci à Peggy Bokel à la prise de vie. Merci à Marvel. Voilà. Bacha motema ya revi ezanginga kaka nalakisa yo push na cash push boza bebe nanga bondalaka yo ntango nyonso boza bebe nanga wa bebe nanga Christelle wa bebe nanga kimwani mama olandeka yumbi Michel Tipaka nao Francis Kapajika, ceux qui s'en aillent. Bébé soka bota misika na maternité sengaka ganga po asinale
yaza na bomoi Fransika pajika isika yozali soko yoki kolela nanga itatemo na sina leo kenaza na bomoi kasi yebanga wayo malembe nazokende nzela cimetière nzela lilita molo ngana nzela kinkolo bazokunanga mpona deception mawa mbisa kotolakisa likaku kona je na ye ebale mbisa kolakisa jambe likaku komata likolo ya nzete owa noza spécialité ya likaku spécialité na ngai eza se kolinga yo franci spécialité na ngai eza se kolinga yo bebe kananga ekomi lokola paster toma keikokanga mwasine na pusu na mobali mosusu mobala monzoka te kaka bangi na lotoko paster toma leli nzambe milemo nyonso mabe nabenganaka na eglise eske azongengakanga na ndako tala lelo molimo ekobwengati mama paster bayoka banzembo batema siki ezoya donc bato tu Michel Tipaka na Lul donc Hollande Kayumbi c'est bon L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.